libala ya Karine ekozala ndenge nini. Awa na yoki ya David, grand frère ya Karine, libala ndenge elekaki. Nalandi yango en détail na chez mokonzi officiel, témoin oculaire oyo azalaki wana, secrétaire ya Karine Mokonzi, Nadine Mukendi, a expliqué biso yango en détail. Na yoki penza ebandeli ti suka. Alors, na mituni, nazo tuna bino te. O eza privé, nazo mituna nga. Mais na tiki bino pe boyokaka. Mariage ya Karine Mokonzi ekozala ndenge nini? Awa nde bisika papa Robo akoyebisa biso soki toujours mokilango ezali elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, nalandi mariage ya David ndeko Karine Mokonzi ezalaki. Liboso na félicité bango. Félicitations David na ndenge olongi obali ya yo mwasi. Félicitations Mama Charlotte ndenge bana na misatu babali sikoyo ya mine yewana azana nzela ya libala. Et puis merci mingi na mama ya père ba petit Eviki Kuli azalaki na kati ya mariage bakutani pe na Nadine Mukendi apesi pe ba bizu bavandi elongo. Alors bandeko, mama ya père ba petit otozolobela original bio. Ezate mama moko créé fondé na $1 par Ben Fourada Yamoura. Mais non. Alors bandeko, libala ya David na yebite ya bayaya David soke ezala ndenge nini. Mais bayaya ya David, bayaya ya Karine Mokonzi, mibale o babala avant David bazali bana basi. Siko oya bali mwana mobali. David mutakei kobala. Alors Karine aza mwana mwasi. Yepe bakoya kobala ye. Karine oye kozala na poto. Na kanisa mususu ekozala na kine. Bandeko, mariage da David eleki ndenge nini. Nadine Mukendi alobi bien. Tangwa koti bambila ba police bayaki libanda na bata protocole. Mais tango avandaki na kati tango ndeko mwasi moko abungisaki telefone iPhone 13 ayiko comprendre que na mariage ba garde républicain balaki aner alaki. Donc ba service le plus important ezalaki wana. Elingi kolobake mokonzi moko azalaki wana. Mokonzi yango esengi te azala papa, esengi pete azala mwana, esengi pete azala mwasi to mobali. Mais mokonzi moko azalaki wana. C'est possible pe ndeko mwasi oyo abungisaki iPhone 13 yende mokonzi. C'est possible agokozala
moto ya famille présidentielle. C'est possible akozala mwana ya gouverneur. C'est possible ekozala ambassadeur. Donc ezakaka na bato. Alors bandeko wana te na lobela. O ngana lobela o ya ngai. Nga papa Robo na kozala invité. Naza déjà na liste. Na okenda mariage ya la baronne. Nakanisa bandeko tokendeke bafeti. Tobandi yango banda bumwana. Ata ba Noël na ba bonne année na biso. Toshanza makambo. Mais bafeti toshanzaka pe makambo. Mais toshanzaka vraiment mingi te. Bonne année na Noël. Tokoko chanze ndenge tozo kolela. Na niveau tozo koma. Tokoko chanze presque nyonso. Noël peleki. Okipe kaka bana na famille. Mais yokutu on dirait au moins Noël te. Mais fête tozorango bongo te. Même au komi koko. Bozo mona batata boni na ba fête bazo lauka. Pour ça la 30 ans à kendeke so fête te. Fête ya suka kendaki na 20 ans. Ake na 60 ans. Azobi na siko danse o ezaki na les années 75. Bino bo kanisaka alauki te. Azobi na jerk. Mais bon, nga siko na zolobela. Po nalani Nadine Mukendi. Tango batuniye ndenge mariage ya Karine eleki boy. Bato bafinga Karine okoloba na bango nini. Alobi batala kaka arbe bon, atala kaka Karine ndenge babotama na ndenge babali. Soki pe na famille na bongo babotama neti Karine babala pe bongo. Mbala moko ngai Nathalie mariage ya David ndenge ya lobi. Na lobi nga soki nazalaki invité na mariage ya David. Na lingaki na sepela. Na lingaki liboso na félicité bango babali. Na ngana sepela po ndekwa la baronne abali. Na ngana sepela po na fierité ya bana ya mama Charlotte. Bapesi mama na bango lokumu pe mama na bango azane sengo ya nkolo tata Nzambe oyo asali na vi na ye. Mais sikoyo ngai papa Robo soki nakendaki fete ya David na ngana sepela na uti poto na ke fete ya David po soki nazalaki na Congo 100% na ngana sepela nango voire même 1000%. Biloko ezalaki akosakana te. Na ngana lia na meli pe na memi na chasse. Mais nazalaka na poto. Na longa nzala. Alors, soki na ke fete ya David na kendaki na ngana sepela. Nazala clair na bino. Nga papa Robo na ngana sepela. Ata mukete. Pourquoi Nadine Mukenda lobi na feti wana même protocole azoloba français. Nga papa Robo nazo koka kutu te koloba arbre général imaginez. Donc na ngana zo problème kaka na porte na protocole. Nga muna uti poto. Bien parfumé, chaussures bien sapées, bien rasées. À partir de l'aéroport, bobe nga jika. Na kaboli ba 5 euros. Bambila batu bakangami batondi. Nazoleka partout bazo ba papua uti poto. Simanango na suka na kokoko tate ou bien na koti na bundani na français na protocole. Bon, eza problème à gravité. Na koko sala kaka na tonalité moko
nazo tia français moko nazo sangisa na ba langue belé ba portugais ba espagnol ba italien ba allemand na yebike protocole ko s'al influencer tango ko yoka na yebisi tanke chaîne na tango na koloba na ye bon que pasa si boyeba en espagnol na koloba nini hostia me cao madre mia wana ozomona bien na kokoloba na portugais comment temps você donc biloko wana tango na kosangisa yango protocole ya comprendre oyoyo bato aner baza kuna mpo na ye sécurité na ye na kokota me bandeko sikoyo nakota na kati le plus grave oyo Nadine Mukenda lobi kuna bato baza koexhibe bazobina te batindikaka mataku non alobi kuna bato nyonso bavanda na bana na bapapa na bamama calme classe ngaye biye na nga poto ninga kobeba hotel ninga kobeba na ninga na longwa na Rotana na kila na Beatrice na ebisi madame wana mukolo Beatrice nga na papa Robo na linga rando apesa nga chambre yofele tango na kozonga na ko défendre Moïse côté na ye parce que bandeko yindi ezate nga papa Robo na lela koyoka yindi na lela komona mutu moko alauki amati likolo mesa non nalinga komona mutu moko atikala koloba kikongo ta lauki akomoloba kikongo nalela komona papa moko ya muluba bo papa te siko tokoma ba master ngasi na koma papa kokola ngo pe rapide awa master moko boya solo baranga ndenga ye wana aina 47 kara ya diamant mais yene ne lokote azane kaka wewa mazo bang sanga na fete azo tia makelele mais kuna ezate en tout cas fête à David eza fête moko kitoko classe bato belé bako sepe nango sauf nga papa Robo yango nazo tuna ya la baronne ekozala ndenge nini ekozala ndenge nini ekozala matata e mama tala papa Robo akomi kobanga na komo banga ngana kende feti classe pour la baronne alobaki kuna sécurité ndenge kozala ankolo surtout na Belgique ba feti na kende na Belgique non et ça la nga bien au moins na bosani toilette mibali na koti ya basi pour rebebe sangaki papa obosani bango pe bazo seka tant na kotala boye mibali bate basi na basi mais c'est trop tard t'as la fête tant ozozonga na piste non ozongi na banc non ozongi na vanda ozomona bazwa kosenga yo na tanti na kokobina na ye yeza mupaya azalaka wate olingo bina abina na ite wana ngana bite na binaka bongo na kote na piste na fête ya David ezalaki te non bon na konte kana maloba la baronne alobaka
Yena bandeko ne butu na moi. Oh, gloire à Dieu. Ekitsenga ta motema moke. Na ngana mela mai, mena omela sote. Ah, gloire à Dieu. La baronne alobaga. Bana. Bayana nga misato wana. Omi bale babale ya basi. Na oya mobali azobala sikoyo. Botu na mama. Mama nani? Kabibi. Oya kende kina kutene na bango. Ngana bango butu na moi. Gloire à Dieu. Zala na bango butu na moi. Zala na bango butu na moi. Ah! Ouh! Oh! Eh! Mariage ya bongo sokoke. Tango zo bima kaka. Lobi nango komi témoin de Jéhovah. Hein? Ah, 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 ah. Non. Non, 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 non. Est-ce qu'une église à maman Olangi? Batu babalaka. Mariage na mango ya malili boye. Or ke ngana yokaka. Église ya maman Olangi. Ezali na loyenga bien. Soko koti. Oko sepela na mateya. Na ba prière. Surtout côté koningisa. Lo ningisa mama. Bana na tika ki mokesi mekoli. Kuna okomona. Bon, na ebite so bakosanga. Tangu na tika laki omsel. Balobi nanga papa robo. Kakawa na nderlek. Kati saka na maywana. Kende kuna na église à maman Olangi. Une semaine eze belé. Obimina moko. 3 mois eze belé. Obali. Et puis yope komaka mondimi kuna. Kolinga te baye bakina kolinga mwasi. Kuna batonda. Mais bon. Na linga kina ki na profite. Pweza libala. Pe wane église. Ata na priaka mbala moko. Pendant 3 ans prière nanga. Mais na respectaka eloko tu babengi église. Bisika bato bazo sambela na koke na aventure te na intérêt pété na kenda te. Mais sikoyo fête à David. Ah David. Non. Ah. Fête leki malili on dirait batouba na parlement. Na parlement koute komo telemo laksi feste na ubushango. Ah! Mais na mona ki net na ba image baza kobina. Seko kobina wana. Ezaki na kobina moka ya normal hein. Et puis ba baxi vitesse à caméra. Ah! Ah! Gloire à Dieu na mokili oyo. Les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Bato belé ba sepeli na mariage ya David. Ba invité ba laikuna. Surtout Nadine Mukendi ya kufia leli yango. Ngape na lela ki yango na ba image. Na lobi te oeza mariage ya suka. Véritable mariage. Nathalie Sal. Nathalie Batou ba invité. Na lobi te de marque. Menzoka. Aner. Bagarde des républicains. En civil. Mais bagobi na ndenge nini. Ah! Soki écoute ezalaki feti. Ba invité ba bureau D. Ok. Po ba bureau D ba binaka. Ba bureau D. Même inga so na bali na Congo. Ba bureau D na ko invité bango. Ba policier ya général Kanyama en civil na ko invité bango. Bango ba binaka. Abini ameli. Amitié krakaye mo wakangina bakiti. Oso mona fete côté lengi.
wana solo na zambila oh zwa fungula bungisa fungula kraka okomona kolongola onga moko osomona fete ye gu batutu ba mbila kagami ye moko ba osopile masanga na mutu me kuno osa ndenge nini ngaye en tout cas nkolo zwa lokumu ndengo tianga te nazala mukonzi nazala ministre nazala président nazala gouverneur ngaye nenga nazala batu mo bakengela nga partout non gloire à Dieu nazaka papa robot naza na droit ya kotambula ndenge nalingi nga moko naza na droit na telemisi voiture nanga nazo pisse contre voiture nazo mupepe lobaka mbila mona nga pianga contravention mais sinon te naza na droit moto moko tazo surveiller naza na droit na mela na langwe na kuei fete ya David epesinga mayele nakebaka na b'invitation ba fete kolo gloire à Dieu ba fete nyonso nakende banda bumwana tina kola boy namonaka makambo nalingaka mais oyo nadini mukende lobi non pona nga fete ya bongo na okende te mais bon gloire à Dieu bato ebele basepeli na bafete ya bongo pe basepelaka nango donc soki la baronne pe asali fete ne bongo bato bakotonda te libanda menga papa robo bon bakozala kuti na besoin nanga pe te mpo nga fete ya bongo nalingaka te fete ya bongo pe ekolinganga te bato pe bakozala na fete wana bakolinganga te na ntango bakoka so kombo papa robo mutarando nado koti nalobi teke rando ezo mapamboli nakosentir nazo vole nakanisi nakomi ndeke ube nakomi superman nzoka likolo soki nakende soki retrouve wapi nayebi te lokola mpe nayokaka aner so batiaka bato na prison na bango te non na ntango fasi baotia na prison sino te na nga nakoma ata cabri quelque part nkolo gloire à Dieu la baronne ye na bandeko na ye butu na moi tous les deux côtés hein? Bokanisaka côté mama Charlotte te côté oyo pe ya bamokonzi la baronne ali butu na moi ezane na batu moko bakendeke na lire à la baronne par exemple numéro 1 Armand Mokonzi numéro 2 Tania Mokonzi li grand frère na bango oyoyo kadi na zwa pe parti na ki Mokonzi bawana bafeti na bango ba mariage na bango eyinda bon ekozala nango kolakisa kotindika ngo okapenzaka ezaliso aye Jayelisho ezonga sima masoko ezonga sima Jayel mutaningisaka ngo bongo lokola ballon tan siko Jayel aye na feti te nga papa robona zala mais non bon Jael ya gogoya na ete mais bato balakisaka na place à Jael koleka ya Jael bayate ba o balakisaka ya chirurgie koleka ya Carmen Odia bayate ba oyo ba mama Gucci balakisaka lokola Fivette Mayemba bayate ba oyo balakisaka Sara Bolingo balakisaka Sara Bolingo balakisaka te ma betaka ba crimoko séduisante David, un homme bien, un homme beau. Il peut se boire feti wana likambo. Donc, ce qui Sara Bolingo azalaki,
Alors, David, un homme bon, un homme bien, un homme beau. Likolo, wa. Eh, ngaye. Ezaki feti penza, boyaki mariage ya solo. Bandeko, bo silikate, ebimi bien, nazolo bapona ngai. Naguna nga, non. Mariage, makamutu, na norme. Ah! De mariage bakonzi ya bongo. Ou bien bat nyonso bazwa kaka bazobina neti mobutu azako bina na mama bobilada. Mais wana yaki époque mosusu. Na époque wana même baparents na biso banako bina na sima porte. Ben babinaka so bakomi na bekala na bango. Na ba mariage bazako bomba mape pona kobina. O abinaka te. Maza na tourne disque. Ah, ngankolo. Te Nadine Mukendi, Okosi. Na ba image na moni batu babina ki malembe me Okosi. Ah. Bandeko. Makamuna lobi esali bino passe. Mais a fait. Mariage ezali esala magambala moko. Ezali bonheur na ba marié pe na ba invité. Po ngai na kokotanga ba mariage presque nyoso na kende na vie. Même eza sans na kokotanga ngo. Parce que eza biloko etikala nga na mutu ndenge etikala ka ba marié. Na mona ka pe papa oyo azako senga. Botango na ki papa te koko moko. Ako senga nzembo ya pepe kale. Dia nzenza. Ya zako benga ngo di nzenza. Osomona. Makambo eleka plus de 40 ans, au moins 50 ans. 50 ans ko naloba. Mena soyi ba koko wana zako senga batia di nzenza. Na mariage ya tata mwasi nanga. Atika biso pe molimo ne pe mana kimia. Azo senga ka botia di nzenza. Wana ngai mwana muke. Donc nakoko mabutu makasi te na kelala. Mena tangu tata wana zo senga di nzenza na bosa nango te. Feti na butu na monaki te po na lala ki folala. Mais tant de komi ba 21h wana ba 22h il fallait pena lala. Mais eyaki ba ero ba bakisila kinga po na tala feti. Alors nakanga koko wana za kosenga di nzenza. Bacheleka di nzenza kwita danse. Bon, ta muso azaki na age nanga kake. Na komoneka koko ndenga mope ba monanga koko. Pona yape koko. Ah bandeko, on a beti mutema surtout na la Chine. Bolimbisa ngai te. Venir. Non, il n'y avait pas les Indies là-bas. Là-bas, c'était pas les Indies. Là-bas, c'était bonjour, ça va, comment tu vas, vous avez votre place. Déjà, quand je suis entrée avec Becca, la protocole, bonjour, vous êtes d'où? Nous sommes de la chaîne officielle de chez Mokozi, officielle de Karine Mokozi. Ah, d'accord. Bah bon, Alexis, bisous, mais ça n'a bisous. Même le protocole parlait en français. Nandera m'a bêté. Français, ça fait langue à civilisé. Nandera m'a bêté. Comme des personnes, tout le monde était assis calmement. Papa, maman, tout le monde était assis calmement. Comme des personnes civilisées normaux. Est-ce que tu as vu les gens en train de crier comme des citoches? Les fesses, les seins, tu as vu ça? Hein? Dis-moi, qui tu as vu exhiber ses fesses là-bas? Donner les fesses, exhiber les... Excusez-moi pour les termes. En tout cas, personne n'en a vu exhiber le derrière, s'il faut le dire en termes... Ça met toujours le boucan. C'est je n'ai pas vu ça dans la famille de... En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Tout le monde entrait calmement, paisiblement. C'était pas... Waouh, t'en prenais! Les jambes qui montent, descendent, les jambes en l'air, les gens qui soulèvent les jambes, qui soulèvent le pied pour tous les matins. Il n'y avait pas ça là-bas. Là-bas, c'était... Non. C'était la différence, la classe. Tout le monde était calme, tout le monde était posé, tout le monde était assis. Tout le monde respectait tout le monde.
chacun respecter l'espace de l'autre. C'est pas quelqu'un qui vient, qui te donne le derrière. Peut-être tu es assis là, tu vois, c'est moi quelqu'un qui est déjà en train de baisser derrière là-bas. Ici, ça sent pas bon. Tu vois. Donc, du coup, c'était vraiment... non. C'était trop bien passé. Tu vois, il n'y avait pas des crises de sauvageons, des sauvages. Non, pardon. Il n'y avait pas ça là-bas. En tout cas, on a sur message. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Bafalinga Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Niamé, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Bafalinga Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Niamé, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Bafalinga Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Niamé, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.